moko problème Mike Alambai bo commissaire Lix Bamba et ali suma Mike Alambai te famille bozo tchelo kana spectacle pourquoi bozo pesa mutu en plaire boy parce que bozo se penaye to bozo tchola ito ndengeni soki mitakala ba porno nga na tala na ba téléphone eleke wana te yaya bo tchaka mutu ba tupembeli te bo ko sambwisa mutu n'intérêt te et mutakala liboso mona na mukilité au moins soki mwasi na soki yemoko soki na na yembe ngo pete na tala kite mais fonga bila na kipaka te Luka l'actualité à venir à Congo Telema wapi anga ko pesa basi conseil basi te basi nyoso ba basi basi nyoso ba mabete mibali nyoso pe ba mabete chaque mutana parti pris na ye moi si ata tanga ata logique ata za chicha priaka soko si mobali bako sana bilamba to saka mitakala alors wana makamna bango yaya kote ye bango beke libala na kindumbe selo ko moko ba bongisa moko batike beba ndumba soko sone di dollar ko ndima soko kangiro pango so ba uti bosilani akomi célibataire bo pengo baba ngaka ba directeur ebele na ba professeur ba mona ko ba roulage ba ngaka camion matricule bien te boko sona mikolonyo baba ngaka kisaka po babika ekolo ko ba directeur ba kisaka na ye bisayo tala ndimanga ko tange beba ya on atali o ba sisi classe bazo waya inutile na zo bana na technique bango kuna so mona bika 1 plus égal idée o yebi courage toke banda ko okota na compagnie tali kolina kilo ne balanité yo maintenant kilo be 58 61 ta bo zo mema 114 ça muta simbi sayo boka na machine ozo mona compagnie comme quoi tipo c'est la Congo belge o senti kanga mema pe mudanga tri machine hotelo ka bo avant que tu a seconde oseka yo sana ba paquet mundele comment na Congo toza ba congolais to komi lokwa ba paya ba ko defa Congo ko defa ba ko songa lobi ba continue biso roba pingola piste que te ata to pimela bino bo membo mais pona ko so kimata ko lia tala awa te na Congo mboka lokola RDC mboka kenda sango mboka lokumu position pesa na carte Afrique ya kitoko mboka ezane bale ko banda mwanda ti ba province tout mais to tamba na ba bidon ko to babungi na desert siko ko mona fi wana yo mwana mobalo za ya fi wana ozoka mbongo na passe tantôt mettre ba coup de mettre ya comme ata manager ya si madame po muto aleti ko lata 1000 francs tango ko songa na ndako leki opeki saki mwana na zolela est-ce que so za noko okoboya te na mbongo na ya passe na no toni to juste sans pesi ye somba biscuit o pesi na esengo mena muto moza alezi te masaka mwana bino ba fi wana oza 2022 c'est peli sa ba bokilo na mwasi na famille ba mona ke te to botaki so bate azai na mbonga malunga ta sana rien mais quand même abundaka na mona mobola kufi batu balobi moi ça biki po charge longwe mais moi ça lele mobali na petit abiba kundanga ta na ye na kuta na mobala boyete batu baso kama oza ko luka pani akuta ki mobala sir azai na mbongo te mais vérité azai na wana ba veri na bodingo etambola na mona pe patron akufa famille balela to bungisi muto solo mais moi si na sa mutema c'est peli na lo wana boumbu na sela kinde famille L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Voilà, bonjour, bonsoir, bienvenue sur Africa Elengi Télévision, votre chaîne d'actualité, votre chaîne à laquelle vous recevez toutes les informations en temps réel. Encore une fois, mesdames et messieurs, bonjour et bonsoir, bienvenue dans notre grande animation à laquelle nous vous donnons les actualités. Alors, toujours dans un but de servir, nous allons recevoir pour vous encore une fois
dans ce plateau improvisé, Pasteur John Toli Apete. C'est avec lui que nous allons entretenir cette très belle séance d'animation. On va parler de tout ça priant parce que hier, Azalagana et Polele à l'Obaragnon sur Tolanda Toli Apete Lelo, la 4 Afrique et la télévision. Je dis un grand merci à toutes ces personnes qui sont branchées, connectées, scotchées en ce moment. Merci à Karim Mané Saboutiche, merci à Exi Kessa, Vicky Kessa, Dani chante le chant congolais très puissant, encore et toujours, président Nabiso, Bana Komina Kim, Nakata Chim, professeur Ambo Temele, et puis à Jean-Yves Mikou qui les voit de Vissel. En tout cas, merci beaucoup. Maman Emilie Zemba, il y a tous les Pélé Ambeto, et puis Bandekotou, au Bazar, on a fait suivre Ambo Temele, sans oublier Hervé Bazoula, salutation à toi mon frère, et les autres, la pasteur John Toli Apete. Ensemble avec Richard Sato Yambae, Toli Apete toujours. Pasteur John, bonjour. Bien mon frère, qui te remarque. Voilà, tu continues quand la bonne année. Hein? Bon, je m'avais été. Ça bien par la grâce. Vraiment, je n'ai pas bonne année qui me colo qui ça, qui me mourir en danger. Bonne année, tu as un autre secret. Moi, je dois se faire quelque chose. Tu as bonne année parce que je suis bilamba. Na collier, ça va différent de mes coloniaux. Vous remarquez que c'est secret, ça là, oh, il y a un kala. Mais on a ressenti que bonne année, ça risque. Tant que tu as se placer que l'IO se pousse à paix, très bien. Tu as l'IO, bon, on a l'IO pour se recueillir à la l'aise. Le problème est ça, boy. Et ça n'a pas été belé, parce que tu as comme ma période de fête. Tu peux revisiter que Pierre Canet Libanda. Très bien. Oui, vie, mon frère, ce que je comprends, c'est que tu as bien amateur. Vie est ça, yo nangande to pesi mukili vie. Mukili ezalaka to zalaka te. Eyebana te. Mais kolo likambo ayebaka kolo nango. Yo nanga lokwa to ye, yo kanga bien. Paro yo kuti koka. Boya eloko moko ennemi na yo na ozongela. Ennemi na yo eza makanisi na yo. Très bien. Si tu as makanisi na yo négatif, pourquoi est négatif? Si tu as makambu positif, un jour on bima na positif. Très bien. Pourquoi on le dit bon? Talabano ba bima na comporter na condition zéro. Ba lala na ba mesa wenzi. Ba kimanda ku depuis bon mois. Koza kimelela nda boye bate. Bo bimisa mutu mabe po na ajana mona kola libanda te. Ora lala libanda na volonté na été. Ba nyokole na papa na mama. Maman na ye, papa na été. Papa na ye, maman na été. Azaï le rôle intermédiaire. Moi na wana akolo papa ya nani au moment bino de bozo en charge. Mais bon le bele makamoko. O bana misu bazati le même moi na ya soda kenda gera kotika na makamba bena motema te. Ya na mwana muso mwana âge 12 ans. Mais na kati makamba bakoko. O ba loba na le kasomo. Na loba no ba sérieux problème. Kofi pas le bango. Mais yo kanga merci mon frère. Yango mwana loba na yo. Pourquoi tout le monde a kaka malamu te betela maboko? Pourquoi négatif to tchaka ngo kate? On reso contribuer pe na pays. Négatif yani. Yani. Bato bazo dia mabe. Bato ba souffrir, ba na hôpital. Ba ba sala ko ba na puité. Auto mona ki ça c'est maso ba te no bimsela. No s'en sortir wat. Pourquoi bo tchaka bango kate? Ba bima ko ba le kambeka. Kende na masola mutu te zimbongo atchola ba bola comme si batati na te. Très bien. Mais tant que na TV pour balobela makamba babola na misu bolobela babola na pemene bobenga na bango sikoli ojite makamba eza wapi. Très bien. Habité so ezokota. Ya bisa yango na loba 2022 pesanga matoi mokili ebeto li bakute pero ninyo se kokuta manayo zana maîtrise kolobela batu ba pasi na onyo se lekate okoma sija litio na loba na yo batela munoko o nyonso zomona eza ekolo formation nzamba tike cheke yo mutu nyonso ko kuta na iso nzamba tie sije ke oleka na kwata okokuta na mutu mbongo kabela batu mesoka moni moteme yi eyindi. Oh là là. Yo ka témoignage yo. Non mais mon ba prise de guerre. Très bien. O ko remarquer na famille makamutu ya fo ko la kaka yo ozanu muyibite modèle comportement na fufura ina yo babambela makamu omemanga ngambo ndongo zawana o ko remarquer ozana ba massa ko opinion se boko kende balingaka yo te habité so zotimbela landanga malem sikoyo mutu aboye
pour bimisela yo na 2022 ce que ba critère on a pia ka secret tangible et là tini naza extraté nzambe déjà yebi oza ya ye abomba na ba accident ba maladie ti lolo oza siko problème eza boy longola soni oyo yo yebi na l'air wana kokoka osala sa sala nayebi fille moko boy mibali babengaki na matoi orayoka mama na papa bakolise na ndako ya nzala alobi te lokola nakomotanga na français bacamarade bazana bafamille bien totala babiloko mindele ndako na biso ezaka na tefa mokongo koba ndako bavoisine wana baka na tefa plasma biso ko tozaka na abonnement te bango baza na abonnement totala makambo poto mingi na tefa na bango akanisi nde bazaka bongo baliaka bien c'est fait moi senga kopesa maloba mala azwi tolia papa na mama lokola bazaka na kikuku aboyi mais bango nde bakolisa ye apesi matoi na bavoisin akomi kokende sa misala kuna mama na lokola tindaka bango surtout na français kanti akomi mama na bango or makanisi ya bana wana bazala komema nango na vie ezalaki malamu te ememe na loyenge ayina mama abota ye apesa bango confiance comme si bafungoli ye misu na bikenda akutana bazeme na zeme agwa mibala nyonso te balinga bango na loyenge bakima ntango asonga na mwana ndako yaya na ya bando beta dame asaki eloko te mpo na pasi ya kongo yaya na azaka mutu mabe soka mai na kwe kochola mpo tosa mibalo baleki ya na ye na mbongo maloba ya alobaka na bilongo abolole oyo na okeno wapi so basangana baninga bake bakoye batali ya na ye bakomi kosekola kwa mutu asumbi na kupe yaya na ye kaka wana yazo bazanga ntina mwana ke kobota na bazeme ya libanda mwana ye tala mwana temilo bana mutala banko jeune wana yaya mwasi aopekisa mwasi tika mobulu ayebi ke finir ya pasi oyebi bana basi baokaka rare par rapport à mibali oyebi mwana mwasi mpo ayoka fa kuta na conséquence mais mobali okoteya te eti maîtrise omona mobali soko aboyi na ye biyoma akobanda obouchete afanda place moko me makambo mabe baninga basalaka akosala te avandi lokwa jouer na réserve azosa mokomo bakote na terrain nayebi te sokosokota sikoyo komona fille wana yo mwana mobali oza yaya fille wana ozwaka mbongo na pasi tanto betaka bacoup de meto okoma ata manager ya si madame mpo moto aleti kolata 1000 francs ntango okosonga na ndako leki opekisaki mwana nazolela estce soki oza noko okoboya ye na mbongo na yo ya pasi nano teni tozwi sanfo opesi ye somba biscuit opesi na esengo me na motema oza alesi te masaka mwana bino bafille wana oyo naoloba nde kongo ezobeba yokanga bien siko berere omona fille abongo nde ntango akozwa zeme abongo mona akomi mayele soki aza kaka zoba alulika bisengo akombo osimisa mwana ko akolipa mama ye azongeli makambo na ye so bosakani deuxième bord so bosakani troisième trophée oyo bana baya kokomela bino naoloba makambo bazaka mpe munoko mwana ba 25 ans akomi na bana misatu toboyi te eza libala siko bayi na mobali moko koma bafille mosuku omoni etina te ayebi ata kokoma kombo nete masi mobali akimia kimia eza nini alongolo na palais ata toza kotala tokomolia nde fufu ebonganaki sasa lokati babandeko te towayakawayaka so na otambola leki na mwa bala na yolo leki na mwa bala na matete crochet ta bamoni baye koleka te batielema ya fufu ntango kokende lokungo ntango osepeli otiki mapamboli na libota tozaka na leki moko ya mwasi azwa libala awa na waye esimbi te mpa naye nazwi fufu me baleki ya basi ya lelo naoloba no polele omoni na te na oteya eza likambo ya satana te makambo naoloba soki okati yango te ekolandaka otia génération ya génération okokendaka église okobengana milimo pourquoi ete de kochasse milimo babambelaka bato baya bainnocent nde bato ya misala molili oyo baboya kotambola na désordre bageo kaka omoni loko abusaka te ye naloba no polele nayebi baje oyo yango moni 2022 yokanga kota na constatation soki oza mobali longwa na vie ya loyenge soki oza na mwasi moko tikala na ye kotika na elatini madusirisa mike eza kosala fuite bamba oyo kobamba erreur ya 2021 22 kokota te naza na mwasi natia na ndako tofutelaka to te elupango famille avant transférer mwasi na opa bandeko il faut mwasi asentir ke mobali alingi anga ya solo mwasi ayebaka mobali alingi na babudget te nde mabala bapatro kabwana te mwasi ayebaka mobali alingi na vérité na bomoko okozwa 5000 francs mama nautaki nazwi 5000 olingi osala mama nasala nini
libala bana mike me masolo lokwa mikolo moi ça je ba keno mobile nanga oyo batalibande ba ko sekanga me o yebisaka ngeza vérité très bien o na biso polele ke bana mibala be skolo lokwa ba biso na relaxo 15000 nzoka zaki 60 aloba na yo comment moi si ozo tiena mutemo kobala ye okudushe bango batikela oyo sambongo moi ça na souci ke personne n'ange beba te nzamba pambola mobalo lokwa linginga asisa makampo na biso totika na kimia mais yo oke no beta ba cop soko zi okosa mwasi yango mais tango tika la piaka mutambo maranjoto na bambonga mike pale sandaku ye tala ona lobawa yo kanga bien au 2022 okomicha singa na kingo lokwa ba lokio ozandoki ya yo moko il faut ba ko ema makamusu ko mekate zala célibataire sa mwasi ebebebe bate oza yo moko mwana batoke kozwa aza na famille pauvre to lokota ye babota ye na moto tango zo kosa ya ta yebite vine kotika la yenga comme bana kisasa bozo ba mbo tunaka na rond point au moins ah 2022 na suis ba l'arme rien au pesa confiance na via komela au bossa que ça engagement na ndako courage oza na ngolelo yango to sana ngona 2025 très bien o ba kota ko hôpital ba yebate na laquelle yote na pesa ba piste à vie profiter ka l'air ouverture mon ani soko lingiri pambole ya sa appui mais nzamba gré to stabilité lingelo ko nzamba pesa pembeni comment ko linga nzambe makasi ya mona na kate oyi na mutaza pembeni na botelo bana okosa ka ye vraiment na lo makambo application compliquée ya différent toto na kisasa comment on va ndosa kwa ina nde balongoli ngana saka bien mes groupe na biso balongoli madame prière na butu atika ko ebate amela ko mondo na quartier yo ndo kosa ke na musala faut mona mutazo fa na coin aondi mako melisa batu misu masanga me banyongwa mapa mwasi na imoko propre zela wana sima omona fille ya bimi na sima ba yebe bi defa ko liputa kisoba zoba soki oleki ba so musapitala bazo kama mobile ya jeune boy mwasi bi defa ko konfuta nyongote na ba no ba putala on a lo ba secret professionnel ya vie na yebi ba tebele ba pambola mi ko pambola me sa ba million te azui kimi na vie na ordre assemblée mais après suffit na ordre nzamba fongoli banze la eza otanda te ba prière minene okanga maboko wana pe yakate okolota ba ange mokotikela kolela sangi so na oloba ndeko nanga ngana beta 5 ans na Congo ya kofanda boy sans lipa kolia na ba famille na meki na bi période na ngate frame na tenga makita na kota na buso bata na zamu tulete batutu o enyo sa ba ke vine ko simba tasa na puite afin de le réserve mo ko tenter que ko simba okotana makamba buza so ba ke beba azongi frame o to sa bêtise o te c'était au faux abeti ka kiso na koti kasho chez biso na kolia passe abeti makina atambongo na famille bazaka te o to za na ekutoke tele na fête achola kabiso na garder bande neti ba iba ko maka pire moko be pas masa toke kopo vie peut changer ko chola ka via mutute masa pembeni ataba ba fasi asa atala la kalibanda so mo kopera na ye tika na pose wana honorer ye tantôt lipambo lo za sima mukongo na ye très bien habité sur les offres ezokota o 2022 on a lobawa tika bilela lela aje komi na nzamba yebi yo eloko so boma yo o katela ka vie cornete o so ka ba décision ya bisengo so ko zimbongo ba décision kwe ekwei. Voilà, merci beaucoup Pasteur. Mais ce que tu as péteni lelo au pesa na ba internet tout pour Hollanda yo à travers ba histoire o ya ba mabala lelo ba mabala comment soki mwasi abali mobali vie compliquée au mona ba kabwani mibali ba ko mobanga ko tikela bana et pas moi si parce que basi pe bazo continuer la vie il y a des boches au moins moi si à continuer vivement ya mabe moi ça comme tenga moi ça comme ça la comme tel est le cas de Pasteur Mike Alambai moko problème Mike Alambai bo commissaire Lix Pamba et ali suma Mike Alambai famille bozo tchelo kana spectacle pourquoi bozo pesa mutu en plaire boy parce que bozo se penaye to bozo tchola ito ndengeni est-ce que li sumu ninyo bimi pana eza dégâts so yimi takala ba porno ngana tala na ba téléphone et le ke wana te yaya bo tchaka mutu ba tu pembeni te boli ko sambwisa mutu n'intérêt te e mutakala liboso mona na mukilite au moins soki mwasi na soki yemoko soki na na yembe ngo pete na tala kite mais fonga bila na kipakate yaya luka la actualité à venir à Congo telema wa wapi mais anga ko pesa basi conseil vite fait basi te basi nyoso ba basi nyoso ba mabete mibali nyoso pe ba mabete chaque mutu na parti pris na ye moi si ata tanga ata logique
ata aza juge apriaka soko si mobali bakosala na bilamba tokosaka mitakala alors wana makambo na bango yaya ye bango beke libala na kindumba eseloko moko babongisa moko batike beba ndumba soko senedi dolara kondima soko kangi lopango so bauti bosilani akomi célibataire bopengo na sasa zo comprendre o pa bel soko bale pona libela for mon frère omoni makambo no loba le nango bien mais na rien à voir conseil wana ya base ezaka ke mwasi linga mobali o moni basi mingi balataka be po mbebe koyelaka bango tanto like moso mona be mobali ndaza fautif yaya mabala ozomona ya na basi kombe bazomona boye alekaka na jeep mobali asombela ye mais kimia ya libala oyo amonaka na babola epa na bango eza te mais na libanda tala lokumu mama bonheur yeyo soko parke jeep obi mutu yeyo soko tali ndako bi openda nimbaka ava ponge ya openda nimbaka mais kelo tayi na kati vide mais mutu msoko mona nde balekaka ndako alitoko otali fa lala mawatro otali ndako na bango obike mutakolala te même mbwa mundela koboya mais kelo tayi ndenge ponge ezwaka nde bana basokola na santé tala nzunga lambelaka bana lokola nzunga matuka mais tala bana santé ndire ya miliki na pesa ba piste comment mobali moko alekaka na lipapa mais soko tali mwasi ndenge azobi mondire mwasi moko avandaka ba vacances et c'est que la mwasi na mbeta kitiko ndire éponge na pesa ba piste carré yokanga très bien na vie eloko liboso eza kimia oh to etikali eza complément mon frère na mona mutu ambongo ebele maki komisala mabe na likambo moko esali pasi koleka babija mbongo na ye voilà na te soso comprendre na pesa ba piste clé kokanisa teke batutu baka na mbongo basaka na kimia koleka babola baza na privilège ya mbongo mpo bamona na ebele mais kimia eutaka na nzambe très bien oyo binga nazokamwa likambo so bao mabala eza différent mais eza kombo moko mwasi mosusu na mobali soki batalani makambo ezongi mosusu apa batalana fo bitumba ebima moko litutu evimbi nsima botosi eye so yo soki okepesa toli na moto alingaka makofi ero soki elemaka na makofi ndoko aza na retard ya 3 mois so uwe oza wapi yango na biso bashema na vie chaque libala nyonso ekoka selo catégorie ya motu na motu fourmi abalaka mwasi na fourmi nzoi na te sozo comprendre yango na pesa conseil moko mon frère yokanga lelo 2022 totala objectif yo nanga na ye na bango ningi tokosala po Congo ezwa kimia to bima malamu liboso bato soki ozozwa nga nazozwa te kande koya oyo azozwa pe te lakisa ye nzela babongaka boye koma na Congo toza bacongolais tokomi lokwa bapaya baye kodefa Congo ya kodefa bakosonga lobi bakonzi na biso oro bapingola piste kete ata tokopimela bino bomembo mais mpo na kozwa kimia te ya kolia tala awa te na Congo mboka lokola RDC mboka ekenda sango mboka lokumu position pesaka na carte Afrique ya kitoko mboka eza na ebale kobanda mwanda ti baprovince tu mais totambaka na babido lokola bato babungi na desert yaya oyo amour pays somo oyo biso bashema po compagnie badegré po bake mboka ose otaleli moto okufa na misere te su baseplaka na mire mapango batelema te misere te bakoma okende tala baza na bango me bachange bandako batimbelike na fandi ya mingi bato baliaka te muse tatali yo te oleka bita zoboyo oyo mise takamoka bato baliaka nini mon frère toa na pays moko oyokanga pardon mpona biso bakana ezali awa omoni RDC so otelemaka mose kozala ofele na mboka oyo me ezalaka te congolais azofifre lokola motu moko babwaka ye na désert azosouffrir tala bajeune ya mibali na basi tozofifra na manka omonaki nzambe apesa biso mayele moko ya koleka pays na mayele population aleki pays na mayele mboka etonda bomengo tosalelaka te mayele na biso ya pasi esalaki tobomba lipa totonda tala sur 100 congolais na RDC 98 basalaka te mais bazovivre pays mpe sobetela bango tolo bino ba batie mpo na bango donc naloba nini bosali mpo pe ezwa kimia ndeko congolais alingi lokumwa miso ya bato mais oyo aye moko na kati abongisa bana rien longwa na baorgueil oyo kolangwaka na bar babetela ko maboko me na ndako banyongwa mwasi esilaka te na quartier faux mobali o 2022 tsolama na lelo mpo lobo ezwa kimia ngai na komema soso na ndako mpo na esengo bato ya quartier babanganga te il faut natano nombre ya bana naza na bango na ndako bakotonda soso to te na tombaka ndunda pamba Chema Congo. Na bano polele. Très bien. O za 2022. C'est pelisa ba bokilo na mwasi na famille. Ba mona ke te to botaki so baté. Aza na mbonga malunga ta sana rien mais quand même abundaka.
na mona mobola kufi bato balobi moi ça biki po charge longwe mais moi ça lelo mobali na petit abi bakundanga ta na ye na kuta na mobala boyete bato bazoka oza koluka pani akuta ki mobala sir azali na mbongo te mais vérité azali na wana ba veri na bodingo etambola na mona pe patron akufa famille balela to bungisi muto solo mais moi si na sa mutema sepeli na longa na boumbu na sala ki ndefa famille na te so mantena ça mon frère aba no secret oyebi kacha mutu te ko pia mutu foti te très bien lobela mutu makambo a changer mais otali katitika po yoko linganga ko likanga moko te yabte sona bima vérité ngona ngamo kolonga ya ana mutu mso mana tamboka abetaka kopi ma changer te kopi na betaka yaka na ndako charge na zanango so na boucheka $5 ndako kwe etengami ya keba lisu likola lisu na ebisio yana bambimbi mso te songo meka soup o regete ezanga bato o natika kaka na biso yo soup on peut se mettre na suka o cheka luto bimisi kwa lutu o kita wa ai kangi na o bisala na o bisayo mboka o ezana bate omoni Congo ezo kende na manka me bato ba mbamba ya couper biso nde tozo pesa siko Congo forme na pesa Congo pesa biso forme na ba no polele so na biso no bimabe e bela ba konje baza na Congo tala ka telemele na ba TV pour na kopesa discours atana makama miki ya quartier orgueil nde liboso or muto atelema rapport de la peuple faut en apparence ba humble tala TV tala mindele ministre mundele député mundele so pesa discours na cravate on manaka elobene muto miki ala pesa le makambo boyoka mais awa soka leki tala ka mutumbo ba miki akeka na hôpital so tala tabo d'abord ndazo taba malade on dirait litio au moins les autres aza congolais ko ina Congo mais azo tuna lokola yebi mama emote tala oni mukonza mboko baoche mukonza mboko lokola ba na bi président président na kana pour toute autorité tabi vient de Dieu non parce que ba branche ba pesa ka kibokonzi kilo o ba ko sunga mais la président ke de liboso ba wana so tala ba on a TV ndeko de ba le kaka ba geye ba peka likolo yoka tango ba yebi singa eswingai eswiyo ubyo yewana pona bango bamona bango nekanga bango mapeka na ba no polele yangwana dede faut mona bako sala et puis eloko bako moko filmer na Congo bako filmer te o mona ka pomoko be atangana yo se toke poto to sa misala pa to ko sala ngo sa to beta so na quartier pe ba pesi biso fa valeur mais moi pomoko ezanga tine bazo ndopioka babongisaki pont balekisaki na TV soki pont ya bokotia caméra bongo pont maréchal bokotia ni ezande satellite bosaka na Congo tala non ya biso ba vérité yango ezokota na somo biloko ebele basala na Congo toyeba tate tokomaka esila mponi souci ya pays ndeko sozo mwasi na yo moko ozali na ndako apo pesa ye mbongo sokomi kobenga bato batala ndoko pia mwasi mbongo libala nekomaka na suka te ekomi lokola orgueil ozongi koprouve mwasi vrai mobali azalaka ta mosusu alangi mwasi ayebi te déjà alangi atike mbongo na mbeto avant mwasi alangi kakutina mbongo solution mon frère tolinga Congo na amour propre ndimanga Congo ebebi te biso nde bato tobebisi Congo koyoka susi ate ya mikolo te yoka susi ya bana kotala Congo na TV te nde balakisaka ba ville place au Congo ezaka na 100 millions d'habitants ba quartier kota na ba quartier soko bangi la tata buta mbula kota na ba quartier baluka omona penda Congo eza boye oyoka valeur ya Congo na makambo Congo ezotalisa ebalana te kota na ba quartier ndeko nanga comment muta okende boma nzoto na mosala tongo ti pokwa abima na mbongo moko mulanya masangeleki yango na cher non non vérité quoi non non vrai pas si et alors lelo ils ont dérangé sous population tout au bungisa les gens de la musique à Congo général def des fois pour pas rapatrer comme maye ezonga na Kinshasa gouvernement bimisi mbongo mais batu oyo bazola ni la makambo na aoyoki parce que baleli comme il n'a pas si matata baleli ni parce que la semaine passée comme il lundi lelo ko yate ko faut na baleli nini baleli nini inde yango problème te c'est bazaki bien nde balie te c'est peu bas donc Congo comme ozala bien te c'est lia mboko comme le quoi obi ke ata fulu ba vérifier ngo na l'état fulu
Oui, pourquoi on sait ça? On sait quoi? Oui, il y a deux monsieur au Sangason. Au moins RDC, place moi que Boukani, on va à 5 ciment. Yoka, parce que c'est la dernière où tu as Oni Bongo Bamba. Et puis tu as là, Bakonjamindele, tant que Balongo a pouvoir. Mais avant Balongo, ça va aider le pays Afrique. Mais tant que Balongo a faire des vacances, l'autorité Afrique n'a pas de mengo pour le président Poto. Et là on a le Baïsani. Oui, valeur na yonanga. Ils ont une carte électeur. Très bien. Na koyina nanga mais si on telle carte électeur, faut na pesa fa. Valeur. Yenanga to resonga ka place moko. Très bien. Mais awa na Congo et comme ceux qui na zamu kondia awa be quartier. Pour na pesa quartier nanga valeur pour to sa place mo lupango quartier ke liboso na koyina. Na ko sepe na tiki ni mete na ke bongisa batu ya bandal batu ngiri batu ya lemba. Mais ngamo ko na fanda wapi na limete. Mbongo bimi ya limete mais na ke sala donne na lemba. Pourquoi? Na lingi awe bonga te ka ndaku nga mo tika la propre pour abino ba kama keza kama mabe na te ça comprendre très bien na peso ba piste créer à Congo ya ko na Congo belé ba zadia o ko mona zo tambola waya ana ndeko moko soko tala fungo di motema simbi sangwa ndeko na bango ba beta ngo na batu misusu ndeko na bino akambaka so na komi bo epona ndeko na bino mais ba oya ye propre balala na bala muka tala bango matama nete kweya compliqué Congo tala mutu na TV so moni caméra bani ko sabado bato hôpital bobima na futa bino mbongo bino pe maputa bo msimbunda mo sungiye yeyo tala mutango na pembele sika ba vrai ba bola bazalaka na ba triomphal côté fer jezala so ka moni bango ba ketin kuna kutuna ndaki bato ba chana ba zemi ne ba golingo na bango te na bimisa bino ba frère ndika pa passe ya Congo na pesa bino ta mbongo bo sauver atomboli vite ondela yoki solo ya nye aolo ba no polele yango la vérité zokota aolo ba polele yango na penda tellement na triomphal au cas moi penza or mutu wana zo senga mbongo aveugle ben handicapé kitsa ko tu vite l'accès bolingo ke na congolais neti yo lelo esate atamba la sima comme ça tant ko tomba le matin bato amutu ko ba mona biso pe batu ba konje ndeko na olo ba wa para mu na lobi na yo linga congolais pas ndeko na yo ko sepela o fanda na congolais pembeni te ako traire yo ana olo ba na marché ba moté ndeko boboto à Congo comme si bakanga ngo ba lia comment okende sika Camerounais ko pese cop Ivoirien ko pese cop Sénégalais ko pese cop mais muninga no congolais o azala place na moni yo akokosa ko yambo na munoko ko présenter ka yo pana ko pese cop muto ko pimelo mutaliboso ye azo kosa ko biso maloba malamu nzoko na sima mutazo pepula pe beba ye congolais ana lo ba ti parti na poto eza bongo na lo ba no clair bana ba gentillesse ambebo donc moninga en fait tika dans le bango chaque fois vie yo mo batela yo très bien pesa yo forme longola soni kende soko sana mwasi na mwana verrouillé ke ba ko memaka mwasi na famille na ote batika la ba fanda ba ko sa eloki traître kana famille na mona baso ba ina mobali mutalibanda ko tsama diabote bande ko mobali propre bande betela mwasi masolo mibali akala nenga bimaka na bandumba tant fiya ngazo ka c'est que mobali nenga ki kozonga poka bimé pe banduma musu to mona ka kanga bisaka mungu na nzungu wo yo ko bande ko bazokos akina to linga ki ye mingi ya kasi bilonde bobomele libala voilà congolais ya na lo bano makambo na yebi ki congolais très bien congolais soko la kisie leki na yo oya pusani ye pa memaka na bobebe tanga ko tale 3 familles sa bolingo ko ekoti amoureux akomi amoureux tala na yebisa yo ndimanga mboko na yebi ngoti na sa mboko soko na bimo pelexe ka fufu lelo ekomi ndaka ko mikolo nyonso na ndotondela awa yo nga na ko transférer fufu loko a bombio tala mutu wa isinga bio oningo tinda bana batanga te mwana 15 ans courage aluka nzela teka classe éducation yoka mentalité congolaise batu baolo baboende bato mitema mabe oyo balingi mboke progresser te pour alobi bongo bazomona difficulté à Congo enseignement nde ezobebisa bana bapara bazoboka mbongo na fulu para oui bapara baboka mbongo na fulu tous les kozwa bana oyo soko tali catégorie na qualité ebalani te bato tout basi sentir lokaka babiso bavoye oyo formalité kana elamba na mikanda memi biso soka episa ekali kate oyebisa yo
tala na le bano polele école comme diama foin kendo tala imoko di na ngana kende école moko bena talika modèle à directeur à telebinga biloko soye on a limité moi na reçoit o so mimi ka ta $5 moi na lauréat directeur beso otanga bien akoyina ndo bingano mingi baba ngaka ba directeur belena ba professeur ba mona ko ba roulage ba ngaka camion matricule bien te boko sona mikolonyo baba ngaka kisaka po babika école comme ba directeur ba kisaka na yebisa yo tala ndimanga kotange beba yango natali o ba sisi classe bazo waya inutile na zo bana na technique bango kuna so mona bika 1 plus égal 2 oyebi courage toke banda cop tant on a collection comme on a fait 4 ans d'école so bandi ko copier na ba 15 ans comme on a 20 ans o comme na fond o bon sinda très bien na ole bano polele ndeko na ole ba piste OK na vie yo kanga bien na ole ba sagesse o mani mokili eza bien masumu ebele kokomela yo soko yebi ko bimisela o lipate na te so na kusi yango wana kozanga soko le de tel ka bato et puis oya bongite andimaka batuté est-ce que yebi vie yango wana siko nini tolo ba est-ce que batuté baba piaker baba courage te baba courage mais misala musu to sala o sentir que faut mener tika la pierre ata bisenga senga kene ke sa musalo bako betela maboko malebi na kokufa kongo yo ngana mwana mtanga memande munde na mutuuni okota na compagnie tali kolina kilo ne balanité yo matino kilo be 58 61 tala bo zo mema 114 ça muta simbisa yo boka na machine ozo mwana compagnie comme quoi tipo c'est la Congo belge o senti kanga mema to mudanga tri machine hotelo ka bo avant que tu a seconde oseka yo sana ba paquet hein mundele musa combien ba paquet yo tala omoni mboko yo ana oloba so yo kinga vérité vie nzambe témoin ana oloba meko ko cha vie non spectacle te longola complexe lukela ka ke ngapo ko penda dans sani po makambo evanda ya soko tali ko sala ka te so ki la o vie o tala ka bato o yo ka so ne loko zo sala tala yo kanga miso kendelo ko bungi na pays étranger luka vie yo moko au moins na résultat na vie po bongeza français na anglais te na vie po bongeza te bako koma ko bako komeza formatel mukili po défendre partout na mona baba akoti na magasin mindele kibaba na pesa basi na lingala te basi na kiyaka makoti na magasin mindele français baboyi mbongo bima basali tu ba comprendre langue na malobi kiyaka kibaba sakana yo ebima to teka te so ko comprendre évidemment okobala na biso wana oyo eza makambo na biso ya kilo mon frère likambo mpe ya bolingo na kopekisa moto abala te linga mwasi meza courage ndeko soko tia mwasi lito iba sala tu olamukelaka fufu mwana na mwana kobimela mame kobima wapi nga na mwana mutatia mwasi lito ima komo tiaka bantu lelo ko checker famille 2020 ngoyo mwasi akoboya yo pamba pa omona komi pepele eloko eza mabete na mwasi ocheche bino be obala ye amona ka fa bolia faut que ndoko senga bandeko musu mbongo akondi mangota 1 mois 2 mois habitude yama ko zobeta kakili bala to komela kana ko senga awate mwasi alingi mobalo yo abima ke aye na potopoto na nzoto message mbumbi yango tango tala mobana ngaza challenger akobeta to na quartier tango boko sona bate papa bana bima pa renelo ne loko ona lo baso tala na lo makambo ni trahison na lo na vérité pesa fi na dignité kolenga mutu te zo bazalaka te mutu na mutazana calcul nzambe ndenge nzambe cha programme na ye akana tala ngana ko ezala zoba na classe mais tantôt na commerce na za bien on a tout ça comprendre na ko sa ngana makambo susu bolole mais na makambo tali ko pesa ta solution na za na ko sa ngana mwasi moko na sala ndumba makasi mais za teke na ko tula na ko tantôt mobali mususu ndo pesa nga sagesse au moins na teke basi mingi bazana o ba umela nde ba bomba mabala makasi kuta na mwasi asala vikala akuta nayo bonheur okozaka na 1500 me ndenge musini okomata likolo soso ozotuna chéri odefi lisusu baka te connaissance yango elamisinga soso pourquoi basi alelo te mwasi ake libala sika sa expérience so opesi 10 000 awenze ok lokoyaka butu odasomba wiliki ake asomi pondu asombi 3 missions na bibamba lokola équipe nationale na muchepo ayako selo mbangu mbongo nyuso kote na likelemba mitu misatu
kala obunga te bakarte na ye tondi abando soni so tangu nyoso ka po libale ku ekufa po budget na ye ko ekoki okokende te no fuye godi yo saka na ngai kala Vraiment. na yebisa yo On va périmètre. ekomi kali ke mukema sa so katelo lingala oyo be na boni na nganga tiens na oloba mabe te ko sone bandiwa yoko bata pembeni akendaka mingi na kwa kotia bambongo na karte natali mpe asalaka te ka ngai oyo zela bato bapwati finalement olembaka biloko bibamba ngai bite na piaka wiliki wiliki te abomba akomprendre oyo napesa bapiste so okuta na mwasi ya boye dega namona mwasi ya bomi libala likolo ya place mana bakiti ya ndako na bano mpoka akango akendango chez bango or bakiti c'est quoi mwasi fo eza na vision mobali mobali eza na vision mwasi mwasi malamu atosaka mobali makasi koleka même chez bango mpo ozodépendre su na bango tokomi ya ye et puis basi ya malamu fo asalaka tout ça na mobali ezalaka bien koma kolo mbongo apesi mbongo ozotyela biloko na suku bayina kokabela bato bayebi te bozwa suku ya liboso asani balongola ya mobali naoloba nopolele basi ebele bakie mabala basengi ba $500 batie baliasi bayebi te oratyela mobali biloko tala abenga so oleki na ye mipie oza wana servi papa soko servi nga lelo bokuna na fini elisi libale ba ebandi na bite sozo comprendre basi ebele bayebi koseli mabala te koma yo komi na libala na balo na kanga lupangu to te tovandi no tosolola moke na Facebook osalaka pe te otekisaka tozosolola na nani ntango tulaka kote bademai na Facebook lokwa mitambo oyo yakokende mokomi yanga naoloba no bapolele tala bases Congo mon frère naoloba na yo bafille ya kisasa anglais français soki azotula omoni mwasi ya solo zala na ye bovivre obaki non oyo mwasi ya ndenge nini oyo kaka ye obe bachange ye comportement korespecte mobali eza te modèle akofivre na mobali eza te modèle azoprésente oyo na famille na bango ozomona pendeke non na ndenge eza te or mobali soki olingi ye ata otanga koleka mobali bima na se ya bokonzi na ye mpo olingi ye mobali ata aza na faute na miso ya bato kanga monoko juge place ya bino mibali me basi ya lelo te oyo nakokaka te soki amatinga mpe na mati azomema makambo ya she bango te na libala mwa likambo ke titobomba surtout basi badefisaka mibali azotya mpe monoko titobomba yo nde eza mpa na biso wana kotosobeta to na lopango maole basusu so oleka mapeka okomika foto olongwa awa soni nga tokolongwa te tokoboma libala awa okende nalinga mwana mama lopango tala naoyebisa tala oseki mena wapo polele omoni basi nyonso batuli na bana mibali balingai bango bien bakuti langage eloko mobali ayina na point de faiblesse olobele ba vérité aboyaka mobali bombaka mabene lokwa poso koba tika ye moko na kati ya poto nango oyo abombaka baseka mobali ntango mobali akomaka na fiske akonoloka mwasi na ye bien omonaka pa okoloba te mpo basouvenir eso olobisa ye mais basi ya lelo te naloba nopolele mon frère omai na vie tozwa basi moko na misu kitoko elamba alati bien mais sagesse ya bamama kala oyo batanga te babomba mabala bayebi te tala bamama kala na bakartier omona mama atanga te oti mboka me ndenge azogere famille mobali kokamba mutu to sobeteleka maboko lokwa L'Oréal mama osoka akaboli fufu osomona batindi oponi ozeba te oponi fufu otiki ozongisi oponi oyo ndenge akati oyo ndenge machine ya robo bonisi eza te tuka 1 kilo lelo oyo tala badi musu antenne musu ngondon songoza oyo yayo te yayo yango oyo omozota rota oyo opesaki tala ana oseka na obana makambo mike omoni manolo bao sekre ya mokili yango oyo mais tala biso nyonso na losambo nzambe esala tokofandela te mpe bachange gouvernement bongo yo na gouvernement oza nango bachange nanu yo te mobali momba tokoti 2022 apopesa mwasi mbongo awenzi okenda kopona opona bambongo ekufa mwasi atelengana na wenze fa bamba na kola nzete mwasi azomema mbongo ndire eloko elingi po ezopupula mopepe na nzela nde muta maladi ekauka mwasi asomba pipi oyo ekufa mwasi azonga na bambongo ndire olokotelaki na kompani mwasi azochange mbongo na mutala baka dola yango ya kwa kongola ebeba echanjana
Oh mabala ni en tout cas mboko eza ba bombe za wa koleka ta guerre. Voilà. Non ba non ba vérité. En tout cas, na sekina on a seka. Et puis est-ce que vous avez vu que bande ki a Congo ba FIFA na Congo te ba comment que de Brazza ba zonga na poko. Fou la Congo tenda complexe. Ndeka kita bang ndoka zo kama ko simbe comme na balabala. Et le moins na bloko ndeka pembe so ba. Wana ka sonje. Pas nien. Nien to ke Brazza. To ke Brazza bande. Tala. Alors, Batouba retenir la passage de la fin. Batouba retenir que tous en mboka moko faut chacun pour soi. Tiens esprit na makambo nzamba pesa courage ça au sala. Longola ko lula ka bato bel estomac pa pamba. Bomba yo verrouillé yo ko beta bato mikumba na hotel. Ndeko yaki mkirito yeba kite. O ko lifra mo ko zonga. Très bien. Toke afanfa. O ko ko kitati atikali. Ba fa basha yo. Kama na nzambe mtayaki na yo. Ce que si mi te fais ça yaya yaki na yo. Comment ta famille ngambo? Na lo bana yo. Vraiment. Ta so yo kinga ngatia ka fanfa. Linganza mbekolo yo. Toke ko simba. Courage. So ko mena ndako tonda ka te na lipa ko bimisa ngo afa mbimbite. Melama ba damena na ndako simozo na deuxième rotation. Chez ma pays. C'est ça ça comprend. Moi je moni ka sisa ko biloko tonda na malewa po ki pa ko su ndaku te. Ena basi atotiki famille fufu boy asala ki nzonzi na bafia pembe na lupango tokoti ba locataire tokuti bango te tubai kokuta biso comment mbimbi nango comme association na bango po kotaka novelas mkemke mama koko tinda sanité otindi te yo comment nga mobile na pesi mbongo soso na lani na tongo zo tselanga meti mais za 4 wiki ça na 12 parties boni trahison totale boy. Elle m'a dit que je suis un calcul de compagnie. Je suis un calcul. Thomas Sabika, jamais tu as papa, il y a un calcul. Si ça t'a bakati ma bé 8 parties. Si bakati bien 12. Gana les 3. Pour tout ça, il y a les 4. Bon. 5 et 4 wap. Voilà moi, c'est un calcul. Ah, non, ça ça n'a contre. Tiens! Tant on a pourquoi. Nga pamba yo. Olé on a pipi le quoi moyibi. Saka. O pesi ka mbongo liana. Trahison. Alina kola te. Ndo tonda na malé ndo ndaka premier liquide pa bika na tike onde ba dongo onde ba biloko ndo lamba fona kache ba kamo zo bela ani. Ka misini dongo mikungu boulu. Ba solo pambo tokisi. Lumba. Na manga. Oh, olingi ngate na kolingota. Tiens. Non, yebisa yo. Yango ala. Tala, kota mabalo mona makam. O pesi mbongo soso la na tonga chelo meti. Or moi si mana baka, bo chela papa. Na sana, chama ya fufu po na papa. Il faut appel signal. Faut sentir que sonnerie est à famille. Moi t'en on va na bandi. Abo kotika bo sana miliki, po ko koktelinga fufu. Bo sana miliki. O bo na kofuta na retour. Ngaza satisfait bo tika na kima. Ngabo traire ngana mbona. Tala, nzamba pambola. Na obi mama beme na expliquer bino vérité. Nyoso n'est pas bon à dire. Dans le bi po pembe. Quand na nzamba 2022 kenge mama. Dans ko mikisa yoko mobali mawa. Mbonga mobali baleka ngona souci. Mbonga mobali bali frake na famille na ote soka za ngo penza te. Mbonga mobali soka se bele benga famille pa mona ki ba veta kitelo mobali na ngasa na mbongo. Mais soka za na mbongo te doser papa. Ko memake pa ba bokilo la nyoso tout te ba mona ki botaka la piaka na e. Moi si tu malama za songa ki na famille na bango simbo ka simsi pa papa. Yo panza pour le coup mezala. Na ba no pe ndeko na. Zamba pambola na lela bino tout fort. Et puis moi si Zana bolingo. Papa fola sombe la mbeza ka 500 francs. Ba dépasser ngote, ils quoi tricot. Et la mbongo soko la tiemo ka boya ka mapeka muke bando kita fo bomsaka. La teranga sena naya. Bono machanga dos. Na otiko ata mukete. Ibale bele ba komota la baba pour moi si bando zo se mobota affection yo na mwana. Ngana ko yo so na je peka mwana so kango na lukete. Asa sumbi jare ko onika. Oza tu osoloni kasi nya kukute. Nya kukune na lingango. Foyeba mobala za kitala. Très bien. Zamba pambola.
Voilà, merci beaucoup Toromi Nasuka. C'était un grand plaisir de savoir que vous étiez si nombreux. En tout cas, comprenez que Lelo et Zali bon émission Pasteur John a fait Toli à Péter. Je crois que Toyo qui est plutôt celle en tout cas on a mis ça là Kanda Lobaka schéma. Donc quand on comprend le schéma ou alors merci à Richard Tessa derrière la caméra, merci à Karim Mané Sabri qui s'est expliqué ça. Vicky Kessa Nassissé, à Dani Chang le chinois congolais, Norfelina un noir de style, Maman Emily, tous les pays en béton, et puis tout, staff tout au bazar, on a fait merci aussi à Hervé Bazoula. En tout cas, merci vraiment. Quant à moi, je vous dis un grand merci. Restez branchés sur Afrique Elengi Télévision. Bonne suite des programmes. À la prochaine. Bye bye. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré na émission na yo. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.